Comédienne Mama Étoile. Mama Étoile, comédienne na biso ya tongo. Mama Étoile aza moko ba comédienne oyo ajouaka na ye presque partout. Bien que eza na ba place mosusu o ba bengisaka ye te, ce qui est normal na lobaka toujours dans la vie hein, eza na ba place mosusu ba kolinga yo, eza na ba place mosusu ba kotikala kolinga yo te. Mais en réalité, Mama na biso Étoile aza moko ba comédienne oyo penza alingaka kopesa musala na ye partout et surtout place o ba kopesa ye respect en tant que maman. La famille Mama Étoile, hein, toyebi biso nyonso, aza mama moko azalaka très cool. Azalaka penza cool ya makasi. Cool na ndenge moko ya kosakana te, cool na sens moko ya bien. Mama moko alingana na ye rando te, mama moko oyo kane to monaki na ba série moko boye mwa makambo ebimaki na batu ya SB. En tout cas, ayaki na ye koloba ke non malamu apesa respect na famille libota pokuna ayebi ke chaque fin du mois akosaka mwa mbongo na ye te. Wana ezalaki opinion na ye. Lelo na ye na Mama Étoile bandeko na nga po boyebi nga soki dossier ezali na koya, soki ya koloba ezate na koya te. Lelo na ye ya makasi po ezana bandeko ebele babengaki nga balobi Mama Étoile yaka nanu tobeta lisolo, yaka nanu kosolola, yaka nanu dossier Mama Étoile ekomi kokende somo. Yango bomoni nga en tout cas na lombango lo nyonso je m'étais dit non il faut kana kende. Il faut kana landela makambo ya mama na biso Étoile po ça n'est de trop. La famille, lelo na na makambo ya Mama Étoile. Mama Étoile na bandi ebela batu toyebi comédienne moko oya jouaka na Nigeria kombo ya Mama Patience. Babengaka ye soki Patience ozwako, soki ozwako soki nani mwa ba kombo tala kaka. Mama wana aza moko ya ba comédienne nigérienne oyo penza aningisa mokili. Aningisha penza mokili par sa façon de jouer. Mama wana atika ba trace ebele. Il y a même de ces personnes lelo oyo baina mama wana pourquoi parce que ba rôle penza ki motema mabe abando kotisa ngo makasi. Ba rôle ya kindoki mama wana abando mi kotisa. Ba rôle pe ya souffrance moni basi oyo azana souffrance azo souffrir azo lelaka vie à prière ezate en tout cas izalaki parmi ba rôle na ye. Mingi ba rôle ya koloba te non motema malamu babando pesa ye penza makasi te parce que ye azalaki na ba rôle moko ye ka ba mitema mabe. Mama wana ningisa mokili pas seulement et pas ya ba Nigérien ezalaki presque mokili mobimba parce que ba film na bango babando talango presque partout dans le monde. Lelo na mboka na biso soki toye kotala mutu aza na talent ya makasi lokola mama wana pe nakoti koloba pe koleka mama wana po il faut to lobaka. Mama Étoile aza na talent moko eza exceptionnel. Mama Étoile aza na talent moko la famille non to loba. Mama Étoile soki ba pesi ye rôle ya mama moko motema malamu ajouaka ngo kitoko. Soki ba pesi ye rôle ya bokilo moko ya mabe. Soki ba pesi ye rôle ya ki jeune fille. Nalanda film moko ezalaki epa ya Cardozo si je ne m'abuse pas. Azalaki mwasi ya matalana. Jour wana na loba Mama Étoile. Ozalaka na nini na kati. Comment ça fait-il que rôle nyonso ba opesaka yo Mama Étoile okotaka kaka. Soki toye kotala Mama Étoile, soki ba pesi ye rôle ya azala mama ya motema mabe. La famille. Totu kolanda film na biso. Awa chez Belleville. Mama Étoile ndenge amipesa maki. Non. Na olanda film moko ezoleka epa ya Grâce Luzolo. La famille. Bokendo tala film wana Mama Étoile aza mama ya motema mabe. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. La famille. Mama Étoile azana donc na ba capacité moko o eza exceptionnel. Bomoni
tolobaka toujours na Congo na biso ba acteur o ba jouaka ba actrice o ba jouaka o e mataka ikitaka mais to mashonaka mama étoile te ngana lobaka toujours koyeba ko jouer eza kozala capable ya kopesa ba rôle nyonso tolandaki filme o mama étoile azalaki elle chante la famille filme wana bomona mama étoile ndenge ya mipesaki non c'était vraiment somo eloko na lingi na loba lelo eza nini famille bota bino bolingaka mama étoile makasi est-ce que moyen ezali bosalelaka mama étoile wana ta cagnotte bino bato ya famille bota bolingaka penza mama étoile je sais que mama étoile balingaka ye ka famille bota te eza pe bandeko na biso mosusu ya ba SB ya ba bakuk o balinga mama étoile bien que mama étoile alingaki a jouer na SB incompréhension ekotaki incompréhension ya makasi ekotaki yango esalaki ke mama étoile ayaki ko jouer te mais je sais que ba bakuk mosusu balinga mama étoile est-ce que bokoki kosalela mama wana ta cagnotte ka boye cagnotte kaka ya mbongo botiela mama wana po façon azopesa le meilleur d'elle non ce n'est pas possible gouvernement na biso batu neti ba mama étoile ce sont des mamans encouragées baza ba mama moko osaleli ye makambo moko ya bien ekomi pe kobenda ba jeune fille o ba okota ba yebi ke ndenge na oya kosala musala théâtre nazo ya kosala kindumba te nazo ya kosala musala soki na mipesi air mosusu na koki kokoma na niveau ya mama étoile est-ce que gouvernement na biso ekoki kosombela mama étoile ata lupangu te une façon kaka ya koya encourager mama oyo koya encourager mama Yolande étoile une façon kaka ya koya penza ko apprécier ataka lupango bosombeli ye ataka ka lupango ata soki kozala wapi soki boko tia yango na lemba soki boko tia yango na ipel soki boko tia yango na sele bisika ka nyonso bosombela mama étoile ata lupango akota na lupango na yeye moko aloba tala théâtre ndenge futinga mama étoile wana a mérité mieux ba mama patience o na obeta lisolo ya Nigeria mama wana azana ba bénéfice ebele o ya zui na ba cadre théâtre ba bénéfice penza ebele au gouvernement ya Nigeria et yaki kopesa ye ma babiloko a bongo est-ce que mama na biso pe étoile koki kozwa biloko a boye ata mwa lupango Poutine de l'écriture la patrona Belvi Kandi mama ya motema malamu na musala nyonso mama étoile azo sala na le meilleur o mama étoile azo pesa mama bela salela mama étoile ata mwa eloko moko ya souvenir ya munene na yebi ke ofutaka ye déjà bien mais sini ka ya reconnaissance ya koloba ke non mama étoile non to apprécier yo na Bel Art Production ngana lobaka toujours la famille tango muto aza na bomoi nde moma ya kosalela ye bolamu bozelaka te ke non muto akufi nde bino wana bokomi koya mbangu il faut tosombela ye boye tosalela ye lamba boye tokende kokunda ye soki na nécropole non tango muto aza na bomoi asepela jour mosusu na landa parcours ya mama étoile azoloba wana ifo nazwa moto nakende bamemanga nakende na place à tournage pourquoi ne pas kosombela mama étoile ata mutuka ata ya deuxième main nalobi ka te ke no ya sika ata kaka bamituka oyo ya ba $4000 bosombeli penza mama étoile ata bana na ye bakobandaka komemaka ye na lie ya théâtre atali mutuka alobi oyo eza bénéfice ya mosala oyo nasalaka Poutine na yebi ke $4000 ezangi yo te c'est qui sata mama étoile gouvernement na biso bo encourager mama étoile communauté congolaise moi cagnotte ya mama étoile bosaleli ye penza bolobi ke non ti bobanda kaka ndenge toza na juin boye ti décembre azwa ata somo na ye moko boye mpo na mosala une façon ya koapprécier mama oyo moto soki azosala mosala quand même baappréciaka ye ata babiso nyonso na bamisala tokendaka bomona boye fin ntongo tokomaka na badécembre babonisi ezanga te
tozwaka toujours babonis. Babonis ezangaka te. Tozalaka toujours. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, me muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Comédienne Mama Étoile. Mama Étoile, comédienne na biso ya tongo. Mama Étoile aza moko ba comédienne oyo ajouaka na ye presque partout. Bien que ça n'a pas place mosusu o ba bengisaka ye te, ce qui est normal na lobaka toujours dans la vie, hein. Et ça n'a pas place mosusu ba kolinga yo, et ça n'a pas place mosusu ba kotikala kolinga yo te. Mais en réalité, Mama na biso Étoile aza moko ba comédienne oyo penza alingaka kopesa musala na ye partout, et surtout place o ba kopesa ye respect en tant que maman. La famille Mama Étoile, toyebi yebiso nyonso, aza mama moko azalaka très cool. Azalaka penza cool ya makasi. Cool na ndenge moko ya kosakana te, cool na sens moko ya bien. Mama moko alingana na ye rando te, mama moko oyo kane tomonaki na ba série moko boye mwa makambo ebimaki na batu ya SB. En tout cas, ayaki na ye kolobaki non malamu apesa respect na famille bota po kuna ayebi ke chaque fin du mois akosaka mwa mbongo na ye te. Wana ezalaki opinion na ye. Lelo na ye na Mama Étoile bandeko nanga po boyebi nga soki dossier ezali na koya, soki akoloba ezate na koya te. Lelo na ye ya makasi po ezana bandeko ebele babengaki nga balobi Mama Étoile ni yaka nanu tobeta lisolo, yaka nanu kosolola, yaka nanu dossier Mama Étoile ekomi kokende somo. Yango bomoninga en tout cas na lombango lo nyonso je m'étais dit non il faut kana kende, il faut kana landela makambo ya mama na biso Étoile po ça n'est de trop. La famille lelo na makambo ya Mama Étoile. Mama Étoile na bandi ebela batu toyebi comédienne moko oya jouaka na Nigeria kombo ya Mama Patience. Babengaka ye soki Patience ozwako, soki ozwako, soki nani mwa bakombo tala kaka. Mama wana aza moko ya ba comédienne nigérienne oyo penza aningisa mokili. Aningisha penza mokili par sa façon de jouer. Mama wana atika ba trace ebele. Il y a même de ces personnes lelo oyo baina mama wana. Pourquoi? Parce que ba rôle penza ki motema mabe abando kotisa ngo makasi. Ba rôle ya kindoki mama wana abandomi kotisa. Ba rôle pe ya souffrance. Moni basi oyo azana souffrance, azo souffrir, azo lelaka, vie à prière ezate. En tout cas, ezalaki parmi ba rôle na ye. Mingi barol ya kolobaki non motema malamu babando pesa ye penza makasi te parce que ye azalaki na barol moko ye ka ba mitema mabe. Mama wana ningisa mokili pas seulement et pas ya ba Nigérien
ezalaki presque mokili mobimba parce que bafilme na bango babandi talango presque partout dans le monde. Lelo na mboka na biso soki toye kotala moto aza na talent ya makasi lokola mama wana pe nakoki koloba pe koleka mama wana po il faut tolobaka. Mama Étoile aza na talent moko eza exceptionnel. Mama Étoile aza na talent moko la famille non. Non, toloba. Mama Étoile. Mama Étoile, soki bapesi ye rôle ya mama moko motema malamu ajouaka yango kitoko. Soki bapesi ye rôle ya bokilo moko ya mabe. Soki bapesi ye rôle ya ki jeune fille. Nalanda film moko ezalaki epa ya Cardozo, si je ne m'abuse pas. Azalaki mwasi ya matalana. Jour wana na loba Mama Étoile. Ozalaka na nini na kati. Comment ça fait-il que rôle nyonso ba opesaka yo Mama Étoile okotaka kaka. Soki toye kotala Mama Étoile, soki bapesi ye rôle ya azala mama ya motema mabe. La famille. Totu kolanda film na biso. Awa chez Belleville. Mama Étoile ndenge amipesa maki. Non. Na olanda film moko ezoleka epa ya Grâce Luzolo. La famille. Boke nota la film wana Mama Étoile aza mama ya motema mabe. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. La famille. Mama Étoile azana donc na ba capacité moko o eza exceptionnel. Bomoni tolobaka toujours na Congo na biso ba acteur o ba jouaka, ba actrice o ba jouaka, o e mataka ikitaka. Mais tomashonaka Mama Étoile te. Ngana lobaka toujours koyeba ko jouer eza kozala capable ya kopesa ba rôle nyonso. Tolandaki filme o Mama Étoile azalaki elle chante la famille. Filme wana bomona Mama Étoile ndenge ya mipesaki. Non, c'était vraiment somo. Eloko na ningi na loba lelo eza nini? Famille Libota, bino bolingaka Mama Étoile makasi. Est-ce que moyen ezali bo salela ka Mama Étoile wana ta cagnotte? Bino batwa famille Libota bolingaka penza Mama Étoile. Je sais que Mama Étoile balingaka eka famille Libota te. Eza pe bandeko na biso mosusu ya ba SB, ya ba Bakuk. O balinga Mama Étoile. Bien que Mama Étoile alingati a joué na SB, incompréhension ekotaki. Incompréhension ya makasi ekotaki, yango esalaki ke Mama Étoile ayaki ko jouer te. Mais je sais que ba Bakuk mosusu balinga Mama Étoile. Est-ce que bokoti ko salela mama wana ta cagnotte ka boye? Cagnotte kaka ya mbongo botie la mama wana po façon azo pesa le meilleur d'elle. Non, ce n'est pas possible. Gouvernement na biso. Batuneti ba Mama Étoile. Ce sont des mamans encouragées. Baza ba mama moko osaleliye makambo moko ya bien. Et comme il peut kobenda. Ba jeune fille o ba okota ba yebike ndenge na oya ko sala musala théâtre nazo ya ko sala kindumba te nazo ya ko sala musala soki na mi pesi air mosusu na koti ko koma na niveau ya Mama Étoile. Est-ce que gouvernement na biso ekoti ko sombela Mama Étoile ata lupango te? Une façon kaka ya koya ko encourager mama oyo. Koya ko encourager Mama Yolande Étoile. Une façon kaka ya koya penza ko apprécier ataka lupango bosombeli ataka ka lupango ata soki kozala wapi soki boko tiango na lemba soki boko tiango na ipel soki boko tiango na sele bisika ka nyonso bosombela Mama Étoile ata lupango akota na lupango na yeye moko aloba tala théâtre ndenge futinga. Mama Étoile wana a mérité mieux. Ba mama patience o no beta lisolo ya Nigeria mama wana azana ba bénéfice ebele o ya zui na ba cadre théâtre ba bénéfice penza ebele au gouvernement ya Nigeria et yaki ko pesa ye ma biloko bongo. Est-ce que mama na biso pe Étoile akoti ko zwa biloko boye ata mwa lupango Poutine de l'écriture la patrona Belleville Kandi mama ya motema malamu
na musala nyonso mama Étoile azosala na le meilleur o mama Étoile azopesa. Mama Bella salela mama Étoile ata mwa eloko moko ya souvenir ya munene. Nayebi ke ofutaka ye déjà bien, mais si ka ya reconnaissance ya koloba ke non mama Étoile non to apprécier yo na Bel Art Production. Ngana lobaka toujours la famille tango muto aza na bomoi nde moma ya kosalela ye bolamu. Bozelaka te ke non muto akufi nde bino wana bokomi koya mbangu il faut tosombela ye boye tosalela ye lamba boye tokende kokunda ye soki na nécropole. Non, tango muto aza na bomoi asepela. Jour mosusu na landa parcours ya mama Étoile azoloba wane fona zwa moto na kende ba memanga na kende na place à tournage. Pourquoi ne pas kosombela mama Étoile ata mutuka ata ya deuxième main na lobika ate keno ya sika ata kaka ba mituka oya ba $4000 bosombeli penza mama Étoile ata bana na ye bakobandaka komemaka ye na lie ya théâtre atali mutuka lobi oyo eza bénéfice ya musala ona salaka. Poutine na yebi ke $4000 ezangi yo te. C'est qui sata mama Étoile? Gouvernement na biso bo encourager mama Étoile. Communauté congolaise mwaka nyoti ya mama Étoile bo saleli ye penza bolobi ke non ti bo bandaka ka ndenge toza na juin bo ti décembre azwata somu na ye moko boye pona musala une façon ya ko apprécier mama oyo. Muto soki azosala musala quand même ba apprécier ka ye ata ba biso nyonso na ba misala tokendaka bomona boye fin tokomaka na ba décembre ba bonus ezanga te. Tozwaka toujours ba bonus ezangaka te. Tozalaka toujours ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.